Ah non, les ali monolithes abîmés la banda, les ali phénomènes moko scientifique, c'est culturel et apparaîtra une fois l'an dans un pays. Maman nazo comprendre te loba ekote la biso oyo soki magie soki nini na katikati ya butu bazotia na 1 heure 0 heure mais baye po baboma bato bien baye po basala nini. Fait bandaka 21 ngai mokonzi ya bandal natambolaki bandalungwa po natambolaka na poka mpona kotala effectivité le week-end na commune na nga soki mpenza eza kotosama. Je me souviens nalongwaki bandalungwa na 23h quelque nazongi na ndako ye azalaki wana nga naza mpona kojuge moto te nga naza kolandela na ye baphénomène oyo esalami na bandalunga okana polona tozomona pasi omona biloko ya boye eza lopaki biloko biso toyebi tina biloko te toyebi likata biloko te tomona kaka boyo kindoki c'est là comment papa dit que ezali si il y a fait et pour que ça la kimia et pour que ça eloko mais c'est pour que ça la kimia alors papa ta on a fait nous tout le monde et puis papa puis son inspiration un intellectuel n'attend classe je n'entre pas dans les polémiques il y a franc-maçonnerie il y a nini et tout comment un franc-maçon peut venir là est-ce que tu peux croire na biloko ya passé sandenge toyebeli te bamosusu baoyo bayebimaki yango moko bamosusu baoyo na butu toyebeli te oyo baomona bato oyo baosala bato nini toyebi ntina likambo te puisque yo okuti eloko ebimi na mabele ya leta eza lokola okuti diamant wana tout ce qui est na mabele ya leta eza ya leta soki olobi obuka baokanga yo okende prison. butu makunda butu mana mwana ni baone na butu ako na hivi sabati wao
ya bandalungwa ya bandalungwa alimbisa penza kasi mokolo moyo na tongo penza balimboka batomboki nakomona ete penza bango bakobenga pyramide ebimi na bandala. Ah non, ezali monolithe abimi na bandala, ezali phénomène moko scientifique, c'est culturel et apparaîtra une fois l'an dans un pays. Et ça, Ebima est déjà dans les États-Unis, dans Roumanie, dans le Canada, en France, en Suède et tout, plusieurs pays. Et le Congo a la chance en Afrique pour la toute première fois. Le monolithe Ebimé Libiso. Tembe ya bayimbo kapena bakotuna ya biso ebimi ko biba to baloni ko ngomba ke mapele ba mubwaki na ngambo na mapango ya nzina nzina. Ndeko na ngai okotuna ebimi ko bima phénomène oyo naturel okoloba na koloba na yo nini o moto ya lobino abwaki mabele amonaki le babwaki mabele bamonaki yango na l'air nini puisque ngai naza bourgmestre nazala tous les services avec moi nakei ngai moto na babengaki na ntongo nayaki komona yango dimanche donc ebimaki dimanche mokolo eyenga oyo tokumisaka nkolo yango oyo tomonaki melikamba ya monolithe ewana penza ntango bayimboka lote ndeko kwado moko alaki wana kwa nzengeleke na kapeti penza ya butango tona bato bayakaki bazotia yango to balongoli foto ya chef coutumier moko alaki juste en face balongoli bakei na yango ako baloni monolithe oyo na ntango tona yoko ndeti ebilibo ebimaka bikolo mosusu yango nde ezokamwisa bayimboka mwa moke mais kwado yango azalaki na couvre-feu bandaka 21h ngai mokonzi ya bandal natambolaki bandalungwa po natambolaka na poka po na kotala effectivité le week-end na commune na nga soki penza eza kotosama. Je me souviens nalongwaki bandalungwa na 23h quelque na zongi na ndako ye azalaki wana bon nga naza po na ko juger moto te nga naza kolandela na ye ba phénomène oyo esalami na bandalungwa culturel pour na commune na bandalungwa pe pour na bato nyonso ndenge esalamaka na bekolo nyonso elelo bandalungwa a été récompensé. Lelo penza ntango bayimboka baso bali kotomboka ntango moko nsima mosusu nini penza yo kwa bourgmestre ya bandalungwa wali kobanza kwamba ntango toko bao déjà bazobeta yango na bonde batomboka mpona nini soki babeti yango ezali destruction puisque yo okuti eloko ebimi na mabele ya l'état eza lokola okuti diamant wana tout ce qui est na mabele ya l'état eza ya l'état soki olobi obuka baokanga yo okende prison puisque yo ekobuka okobuka pourquoi de quel droit yo ekodétruire eloko oyo ezali ya Congo eza ya yo te soki obuki okomona juge. Du point de vue spiritualité ezalaki na mwa basala mosusu nzambe balaki oyo bi ete penza ezali eloko ya baframason oyo penza ezali mpona koya kokanga bilenge ya bandale bakende oboso te oyo baboniboni bakanisi penza. Ndeko journaliste, moi je suis un intellectuel, natangi classe, je n'entre pas dans de polémiques, il y a franc-maçonnerie, il y a nini et tout. Comment un franc-maçon peut venir là? Est-ce que kokyo croire na biloko ya bassesse ndenge wana? Oza intellectuel, oza journaliste lelo, oko croire na biloko pamba pamba. Soki bango balingi ba délivrer Congo, soki aza ya nzambe a délivrer assemblée yango ebunga. Oui ou non? Alors ben non, esprit mabe yeto sambeli et disparaître. Arrêtez les histoires comme ça. Pensons culturellement et intellectuellement pour notre pays, puisque c'est pour Bandal, c'est pas pour Naba Biloro Pampamba. Tant que Baimboka, Bafandi, Kenya, Bandalunga, Baliko Ndimate, et donc il y a un peu de tata mokonzi ya bandal nini pezo ko bato ko sala activité oyo ko sala pote o ndimisa bayimboka ya etenga bandal et on dit tewa nazali pona ndimisa motelo côté motonyo so azali libre, on est en démocratie, motonyo so ali libre ya kondima pe ya koboya hein motonyo so ali ya ko sala analyse na ye choix na ye intellectuel, on est là comme c'est quelque chose qui est à Paris. Montonio ça polémiquer na ndenge na ye ngape nazota na ba réseaux sociaux les gens qui parlent. Je ne peux pas confirmer à quelqu'un oyo witibo puisque ngape naza un homme en chair comme tout le monde. Donc
moto aza libre à accepter ou à accepter. Mais moi, en tant que mokonzi à Bandalungwa, je suis là, on a été, et que tout garder et le Kowana pour comme il est historique Nabiso. Pourquoi la PDC comme on était wana penza historique nini penza oyo bandi pour na ko sécuriser sika tout peut ko immortaliser sika wana penza etika la citoyen de Oui, déjà mokonzi à ville province de Kinshasa Gentini Ngobila Mbaka zoaki décision que place wana à partir ya début mars awa toza ko fleurir yango toza ko embellir yango azali au courant nango to solo lagi ne lobby na 8h ya tongo et toko fleurir yango bien toko embellir yango puisque na esika wana pe mokonzi ya mboka oyo babengi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton chef de l'État a lancé Kin Bopeto bena esika wana, donc il faut tout immortaliser yango. Monsieur le ministre, monsieur le maire, bana bandal ba kitile na tongo wana bazo komona yango. Est-ce que monsieur le ministre azali na contact na population na ye pour a expliquer bango manuela bango monolithe ezali nini, a expliquer bango des gens qui étaient sur terre parce que lelo maye ko tunda po malaya mbona est-ce que uzalaki na bango pour lelo ba tondi sunde belé koleka naza ko loba lelo pour bourgmestre azape na mosala moyen nazala wana leur nyonso ezali te toza na service ya culture ya oyo kozala wana pona kote ya bato kolakisa pe na kosenga bato te bakota na Google babeta monolithe MONOLITHE po bayeba monolithe ezali eloko nini. Donc moto nyonso lelo na portable na ye akokota na Google akomona yango. Donc batala phénomène monolithe ezali ndenge nini na bamboka nini oyo elekaki. Donc bazala kimia eza bombe te ezali nini te, mais c'est quelque chose qui se passe dans le monde. Au contraire, Bandalungwa est béni. Oui, mon avocat, c'est tout le monde que je vais laisser mon casse. Tout le monde là pour c'est de la dégainer monolithe et oui, bah le dans le dégainer des pour le déjà signé ainsi, bah tout le déjà signé du maraba pour tout qui m'est allé. Parce que tu vas la Bandalungwa va vivre bandal va la kimieté. Comment peut va la kimieté boni et le voilà ya pour na mboka o to pe na commune o Bandalungwa. Congo toza la kimia. Mokonzi ya biso Fachi Beton aye pona kimia. Donc kimia ebandi tomoni union sacrée. L'air kaka sali discours mwana nyonso ya Congo akoti na kati ya union sacrée. Majorité moko totale. Ça veut dire que kimia moko ezali. Alors bandal eza na kimia te bandal eza na kimia. C'est les lots que ça pour déranger les lots la planète entière. Ezali pandémie oyo tobengi Covid-19 aza komité na vitesse moko makasi a changé en Afrique du Sud a commis Vogue 2 et en Angleterre a commis Vogue 2, en Afrique du Sud a commis Covid-19 N501 V2 na Brésil lisusu eloko ndeza kotungisa mokili yango wana. Mais Congo eza na kimia tozo sambela kaka ke bandeko na biso ya este oyo bazali ko attaquer na banguna tosilisa yango na mbula oyo. Et le chef de l'État a pris la décision ya kotia base kuna po ete bandeko ya biso batika kokufa gratuitement po na mabelo ya biso ya bakoko na biso. Mais Bandalungwa eza na kimia et le Congo eza na kimia to sambela ndeke bapesa mokonzi ya mboka makoki nyonso ekosalama po ete kimia ekota na este bandeko batika kokufa gratuitement. Malba na openza esuka na maso to suka mate lancement kingo ko sama kana ngamba no kondoka alaki kusika 2021 bula ya bikam tamu kondoka akomi tamu sha ngo Union Africaine ni lope sipo ya bui ni ikuti ko dimana komi na yo ya Bandalungwa malba esuka na bana bandal tena baimboka banso ba kotala mo o bana bandal na lobake commune na bino bozala na esengo puisque ezali depuis arrivé à Fachi Beton pays à Gentini Ngobila Mbaka, et que Bandal est toujours à l'honneur. Et Boyakolanda à tout moment Bandal à l'honneur, Kin Bopeto Mokondia Yakia ou Asali discours ya liboso ya lingala na Bandalungwa. Donc tous à la fière na commune na biso.
la polémique y a Pamba Totika. Bon, CP là par contre, puisque les gens parlent aujourd'hui de Bandal. Tout le monde entier, la planète entière, tous les continents appellent Bandal. Donc c'est un honneur. C'est pas que Chola Nabilon, mais c'est Bandal qui est au top aujourd'hui. Merci. Merci. Elle est bien. Bonjour maman. Bon, biso de vani na kanko rolo. Bon, biso de tomboki po anil po to mona yango na nte. Selon pende bato banal ba témoigner ba bi ke ba ki ko poser yango. Ne pe su to yoka ke o balobi yango ezalaka signe et la sakemboka ya na pe. Parce que pe yango na biso ba jeune misale ate. Pe yango euti wapi. Nde to na posa to yeba. To na posa to yeba eloko nanya te yango euti wapi eza nini po na bambo amsu to mona ba marque de la bête ba na à travers abu. Et comme bilore donc eza ba signe diabolique ba signe ba signe mabe to luka ba pa to tombola ngone to kwa bisa to mona eloko na se maman. Oui, depuis Boutou Nazalaki Awa, la Bible dit ceci, vers la fin de temps, on a mystérieux belé salima. Oh, ils ont réellement mystérieux. Ils ont marqué 1666, ils ont imposé, en fait, que tout ça la trompe. C'est comme quoi, ils ont imposé l'homme en fait que tout adopté en gros sur la statue. Et puis, tout est dans la Bible, on a bien à Babylone. Et ça qui peut la statue mon corps, oh ils ont opposé à adorer yango. Yango réellement atteint les États-Unis bâti yango. Ce qu'on a Congo ah balingi ne pas tromper image à Batou, qu'ebimi yango moko non. Parce que avant-hier à minuit, ils étaient là lorsque composé yango. Bah ça les plus ou moins 30 minutes à longo et bakei. Et ça le comment ça les marque 766, marque de la bête de la pharmaçon. Balingi ba présidence cité. Bateka noir banzamba noir. Bakina ba chip na bangwana. Même pas. Malamo ba ba leki. Ceux qui ba preuve au moment ba sécurité ba oyo ba hospitaliser bino très clair. Ce sont des choses aux alliés réellement balingi ba mener loi moko aux alliés loi moko de la bête. Na grâce à Congo a fait comme signe à paix jamais contre la sonnière. Nzambe écoutez, ceux qui otangi na Bible na un roi Nzambe lobi nini signe à paix Nzambe zanini Colombe Kimia et moi on a raté ma tomoni Kimia ngo jamais Kimia ça vient de cœur de l'homme. Ce n'est pas comme ça on peut voir tout le monde Kimia. C'est parce que obacho balingi ba imposer loi moko ya mabe na mboka. Donc on se nous sommes vers le fin de temps. On t'a moi, ton picolango. Maman, la Bible dit ceci, hein. Pourquoi Nzambe a bien qui Gédéon Jéribal? Parce qu'à cause que démon, tati à balle. Ça, c'est à Timoro incarné dans le monde à Molili. Il faut écouter premièrement. Parce que Mboko Zamboka Nzambe Zamboka statuteux. C'est ça, peuple congolais. Oui, maman, maman. Maman, nazo comprendre te lo ba ekote la biso o ce qui magie, ce qui nini. Na katikati ya butu bazotia na 1 heure, 0 heure. Mais ba po ba boma bato bien ba po ba sala nini. Mambo boto comprendre on te pas buka ngoka. To de lo reza ya kati. Buka ngo. Ba buka ngo. O ba chango kocha, izelo mote, ba chango kocha. Bachango kocha ya mashimote ngauti pona ngande polukulu ngape ando wasuko zalaka batiko cha biblo ma kindoki na kati biso ava bacha batuni nani watu na biso te bato zani voilà oui bato azaidi wape na ndi mate mutu te mutu azaidi kwa kati bacha na butu tongo bacha na butu te beza tina na ngote balongo lelo na wake na ngo ya tina ngo balongo na twalongo c'est là information to zubabi ba comme on va bien un monolithe et bibi va payer belé déjà va payer belé mais biso bana bandal et bima yango moko bien bima yango moko mais ngana ya ko na tani na me ko simba ngona tano elo mais yango mais na tele yango na moi ba poser on ko poser et le mo mi yango moko te ce que to ba signification nango eza nini kwani ba chonga na bandal pe utu wapi ba do ba chonga na biti ni eza na kati lo ngo belo ni eza na kati lo to ngo ba yango wana
Bon, na ngai sini oyo eyepesa biso ja image moko mabe soki eza eloko eza na biso kana na biso eza makasi mpona eloko kote eloko euteli toyebi te ebimeli briske bamisusu balobi bapose me biso bao tomona ngo na ntongo posa na biso eza tobuka yango toyeba nini eza na kati ifo toyebaka eloko eza na kati ya ti butu ifo toyeba eloko eza suka na nga bon eloko oyo nga namona ngo dimanche namona dimanche na bantongo ebima dimanche nga mona dimanche surtout toyeba ndenge eloko bakotia eloko oyo sa pourtant commune eyeba wana tobiso toyebi te ese boko asala mosala na butu en plus pendant membre publicitaire ezalaki awo ya chef coutumier lembalemba so lembalemba na président Félix so ndenge litambo atie eloko mbango balongoli eloko pano wana pano wana chezaka te so ekomi ya kala bachete photo mosusu kaka bongo chaque jour bachete photo mosusu so ndenge wana elongwe directement batie eloko oyo il faut toyeba gouvernement mpe fo atala présent awa depuis ebima awa gouvernement mpe atuna eloko ta ebima depuis kadi nga mona dimanche nga namona dimanche bato samedi na butu nga mona dimanche ndeni sikoyo gouvernement ti sikoyo basa eloko te mpona eloko oyo tokotumba yango te bon vraiment comme c'est biso babi oyo eza menolite oyo menolite ezalaka libanga ebimaka na sa mabele mais oyo sikoyo eloko ekamisi biso vraiment toyawa tokuti bo oyo bayatili batiaki yango samedi na butu ntango propose atili bato naye batiango na butu wana basisi bakoti na flat oyo ya finex oyo basomi basanga bameli selo bango babike ezali sini ya pe ke mboka eza na kimia nde batiaki eloko oyo mais soki mboka eza na kimia fale batango na moi biso tozomona epuis bape biso explication mais bango batiango na butu biso na couvre-feu bango baprofite donc na couvre-feu wana bango na cc baosala makambo mosusu alors il faut baya baexplike biso alors le conseil de la commune bandale donc il faut groupe de bandale après biso explication soki te tozofungula ngo toyeba na kati wana nini eza wana tofungula ngo toyeba nini eza kati wana poni po baotete na mboka eloko pia minimo boye e monsieur kokota kosensa okili te biso toyebi te donc mais ekota mpe yango po fale soki pena eza pena ya bien ya signe ya pe fale batiango na moi tomona basignifie biso bango sikoyo batiango na butu biso na couvre-feu seke couvre-feu ezosalema yamaka mosusu na sese ezoleka ya mabe bazoplante biloko mosusu ya mabe na mboka biso tozoyeba te biso toza mboka ya nzambe vraiment yango tolobi bourgmestre il faut ayesa biso apesa biso explication oti toza awa soki aye te biso tobuka yango toyeba nini babobi na kati wana commune eza ye moto akotala entité oyo ndenge nini baye baimplante monument mais ye azangi explication ya kopesa batuli ye kuna na bayoutube azolobake tomoni bavideo na ye azolobake eza menolite bapeye ebele biso mpe awa toka mwe mais oke na butu baponaki bato na ye awa seke eza eloko moko ya mabe eza baformation na ye ndeko doasi alobaki wi toza toujours kaa na bandal peuple congolais batomboki balobi gouverneur to mpe bourgmestre akomi na bandal akita mpenza awa noki te bakobuka eloko libende oyo mais c'est comme si mpenza makasi moya kobuka yango mpenza eza te papa naloba te ebanga naloba kaka tokofunga toyeba eloko wana kati toyebisi tofunga toyebaka toconfirme eza toya biso toyebaka eloko wana kati ekozala nini tokoninga tofungola nangina tuna kaka so eza esthétique bayebisa biso kaka yango nde oui tokomako me mingi tant qu'un ingénieur technicien, et là, on a ajusté ça. On
omoni ba trace même ba ligne ba limite ya ba soudure ezana na peinture yango na batia grise. Donc ils ont une position à la franc-maçonnerie. On vous impose une religion sans le savoir. Attends, ça me l'a mais le truc pareil, ils ont franc-maçonnerie. Merci beaucoup pour notre temps. Et là, tout le monde a un documentaire Illuminati. Et là, ils ont dit que y a des sciences, tout le monde a un documentaire Illuminati. Et puis, les opposants ont 2 heures. Et là, si les gens bien, les opposants ont 2 heures. Pourquoi? Et puis, bakomi eloko te toye bata signification nango te so eza nini donc eza bilomo ya mabe eloko ife longwa parce que eloko so eza ya bien bakomaka ta pour que bo expliquer batu ke non population ye ba ke non eloko eza symbole ta musu ya boye soit eza eloko boye boye ba expliquer eloko te ba yeka ba posa on a 2 heures eza eloko ya mabe to mona on a ba documentaire to linya ngote na mboka na biso parce que soki etikali ti tokoma kaka ba adopter homosexuel na mboko oyo ba biloko boye eza biloko ya mabe balongola ngo biso toyebi babiloko ezala na baegypte toyebi biloko ezala na baegypte awa na congo te awa biso toyebi nzambe yango wana na lobi fale batiango na moi na butu tocomprendre te oyo okola kindoki mosusu bama toza na kolona tozomona pasi tomona biloko ya boye eza lokola kindoki baoboma biso toyebi ntina eloko te toyebi likama eloko te tomona kaka boye oyo kindoki te baoboma biso oyo likamba suka yango wana toyebeli te bamosusu baoyo bayebimaki yango moko bamosusu baoyo na butu toyebeli te oyo baoboma bato oyo baosa bato nini toyebi ntina likama oyo te aosala mabe oyo likamba suka yango wana toyebe te papa likamba suka ka yango wana elongwa elongwa mifo bakwa utobuki yango mbonga na kati ana mbonga na kati moni baesa biso china nango so eza nini wana de elakisa depuis pyramide bato sa soki chimena il faut balongola ngo so baboyo longola ngo baloba elakisi nini yango wana so po baposa eloko bwe tozala na logique batika okosa biso te ebimi na sa mabele jamais ke ebimi na sa mabele te comprendre bango bazoloba ke ote baye bapoze yango na butu totuni awa tosala renseignement bato balalaka balobi ke bayaki nango a partir ya 1 heure basengi mai na station awa babi basengana na ngambo baboyi bayosenga na station bapesa bango mai totimoli wana tomoni mpe sima eza na se na sima batia yango na se bati kokosa bato ke ebimi bayisa biso ndeke ya bref soki eza nini to eloko nga na alobaka yango wana monolithe mystérieux qui est apparu là, après avoir fait une apparition dans plusieurs pays, dans d'autres continents. Et pour la toute première fois, on voit le monolithe apparaître en Afrique et au Congo, plus précisément à Kinshasa, à la commune de Bandalungwa. Je suis étonné, on veut comprendre quel phénomène, ça, on laisse les scientifiques suivre cette affaire. Je suis assistant du bourgmestre Tchéhi Gaïben Baïlan à la commune de Bandalungwa. Alors, nous gérons la commune de Bandalungwa. Il est apparu sur le net, donc la situation un peu culturelle que les gens ne connaissent pas encore chez nous, même moi-même aussi, bon, je le vois souvent, je l'entends parler, mais je ne l'ai jamais vécu, le monolithe. Mais soudain, je l'apprends comme ça, donc sur le net, que ça y est à Bandal. Alors je pose la question à mon chef, qui me dit, mais effectivement, moi aussi j'en ai appris.
Vraiment, donc, c'est dans le cadre purement donc, de recherche qu'on est venu aujourd'hui, même sur le terrain, vérifier, être donc, peut-être le premier témoin, à vérifier, à vivre donc ces monolithes. Et on l'a trouvé, le monolithe est là. Alors, ce qui s'est fait ailleurs, et maintenant, chez nous à Bandalunga, le monolithe mystérieux, bon, nous ne l'avons pas construit, c'est venu comme ça. C'est venu comme ça, c'est mystérieux. Bon, je ne sais pas si comment ça va, ça voyager. Bon, soudain, on se réveille, on trouve le monolithe mystérieux. Voilà, nous sommes venus nous rendre compte. On a vu le monolithe, on l'a touché, on a vu. J'ai essayé un peu donc de voir dessous. Donc, je n'ai pas compris comment cela a été fait. Bon, on va peut-être approfondir des expériences. Mais c'est quand même quelque chose de bon. C'est quelque chose de bon pour la culture. Nous sommes vraiment donc dans le cadre, donc en face donc de la culture internationale. C'est ce que moi j'ai comme impression. Voilà.